Ok. Hôpital à Sanator. Hôpital à Sanator. Sanator. Hôpital à Minene au l'État à Sali Awa na Luanda. Ok. Donc déjà, basali ya mosiko. Ok. Voilà, comme na Sololi na Carlos. Ok. Mardi na Tongo. Comme vers 16h, vers 15h, bah, il faut que l'État et Amira ça est vraiment critique. À bâtir la bonbonne, donc, il est à Boufaki, à la 16h, na morgue à sanatorium, et là, beaucoup de l'hôpital à Minene, Ok. 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 Ça a 4 jours pour la mire na matadi yo kangi téléphone ya kangi téléphone ade mobala nyama ade mobala moté ade mobala motimate yo uta Kinshasa to debi ko sala Kinshasa olongo tata to debi ko olongo tata kabla sa yo oloya ko koma matadi téléphone le kakate le kakate ba ko mi ko ki ete ba zo ba te position na te oui tozana qui se met sur la guerre tozana réunion. Bah, bosali lisanga ya artiste comédien nyoso baza kuna na kata Luanda. Ok, pona kwa mbome. Ok. Ok. Bon. Sœur Mira Sabela qui a sali comme semaine na maladie. De mon photo, akizeka yalinga mibala bato. Ça veut dire muto batinga za muta source. Pour moi natanga été pour comme likambo ya. Parfois soit déjà en Angola ils ont tambla déjà parce que aimé azali na posa yesa azwa information. Ok. Azali na numéro na été. Ok. Et yango nde sikoyo. Ba voice o esali ke même mami reste na liwa yango souci nango parce que ba voice vrai yango. Voice vrai yango. Pourtant mi esa bouleke 4 jours à téléphone mbaye na leka kité. Atali ma photo 4 jours leka kité. Zo basaki na matadi to mbaye na kino sobanga mami tukana ye ba conteneur mo kende ko na matadi. Il faut vraiment tout le monde de la mine. Ok. Na bengaki Carlos na bandeko mususu to bengani pour la prière. Et que Carlos a publié même pour tout ça la prière 16h. Et la 16h wana ne tam bokondo. Et la 16h et ça a das compété. La ligne sur ma main, c'est pas voilà pour ça va dans l'eau, attaque l'eau. Attaque l'eau. Tu connais le pied, mon photo. Là, il est méca quand tu me dis mi bala batu, tu mi bala balinga. Ameka un peu ko panza. Il faut je la pied petit na ye. Po ba comme cela yes information. OK. Alors toi ba comme c'est l'information. Ko boma teka na ne ke mira esa yaka na bomi no. Ko boma teka mda chombeli na mutema to becho masasi boye. Donc yesa. Jonae. Asala mo mke ko bima mke libanda. Aha. Yeah. Ona nini ko kanisela moninga no mabe. Ona nini konyokola motema motolingaka ye bebe nanga ya motema ye moninga nanga na bampiaka ye lipasa papa. Merci, bonjour, bonsoir partout dans le monde. Bye bye Lingaka Donza TV, la voix des anges. Chaîne Nabino Oyaba Lovashu, Balinga Yangomingi, Babi Moninga et Baibazwa. Donza bon séjour na Katakamba, Oyake Kolukelonga Papa, Yabiso, Ndeko Mwasi, Yamwana, Mère Abana, Kanenge Topona. Naebi Kiyani Koche Gazawana Mta Simbi, le cordon d'origine. Et actuel ya Niko Shege a filma monta il fa zalara maman Mirashu zara wana pona rotika donza na hote pona rotika Jimmy Limbono na hote noko ya balovashu pona rotika ya Niko Shege te et grâce le zolo place za ba mbote dele lelo biso to zara awa émission oyzara spécial Miraesa maman oyo yaya oyo asepelisa biso na ba théâtre oyo asepelisa biso na ba CD asala musane kitoko wake kokufa na mboka ya Angola to sola ngopenda vérité parce que les voix des anges absolument la vérité. Absolument la solo. Absolument la hypocrisie. Absolument la raté que boeto cachette non un. Toro solango. Mais tellement biso dozaki na Kinshasa. La vérité belé. To bien likolo. Mais na rosalanga morota.
ya nikoshe bakita Jimmy Soza yo moko ekene mabe il faut sobna mutu oyo banana e banda e pasia tula ti bakena bangola basali pe copé belé artiste Bouba Tozani na kati émission oyo babi mission yo za vérité émission on a rotali c'est tout là que sabino banani baza malam na baza mabe parce que nikoshe bien nikoshe za muta polele yo pe moninga zo fanda nayi yo pe moninga zo bomela bolia mais yo muto sali mabe yo muto sali mabe to mona bino don za maboko pepele don za problème na batute mais bino pe boyena ninga mitia mabe to ye babino Jimmy Limbondo merci na artiste Nzao ya banzao Mosai Nankolo soki ba président nyonso ya groupe bazara le rôle Nzao mais le théâtre changea soki ba cameraman nyonso bazara le rôle ya Nico Chege mais le théâtre changea babi pona nini kokanyisela moninga no mabe pona nini konyokola mo espace yo c'est ça bana bumbu babi espace ça moko hein babi espace na biso espace Lupemba ana kwenka ya kanagedi wana okuta DJ Rem sazawana bi musique ezalaka ozala papa ozala mona oyoka son ya bien ya Nico Chege photo ki na bango penda te di bana bumbu espace na bino ya ngoyo babetaka musique ya bien hein babi espace moko kuba musique kuba espace Lupemba yango ezaka na sima école so kitika bo non le ato ine rozonga no kota ndako bien ya Nico Chege fungoelanga parce que na moni ke entrer mutu no soana e penda za pembeni awa artiste Bouba akoy munene na ete soki ba chorisho soki ba bondia soki ba karaboka moto commissaire munene boy potanga azaki pa père na biso sia tula awa esa zaika na taille oyo mon artiste ko poussa na yo to solango penda bien habillé au betika ba varize moko boye au betika ba varize moko boye et bela bato ba biote ba bossa na yo tozana ba lova show na kati ya Donza TV ya leki na yo baby a concentrer à Salamo entreprise na ye to bon ça eza émission mo photo to solango na ndenge mo na ndenge logique bo tenir biso rigueur te ba lova show na bibino bolinga bongo te bolinga to zala mo poser yani ko ba to zala mo poser tozana ba lova show tozana Nico Chege Chege mbote la patron na biso baby Donza azana kamba ya linga mingi lo sambo ta ba ba okene bango na bango yepe kimbangiste oyo mona papa pona ba lova show mbali biso ba mona yo popina ba bossa na yo mo ba mbote mo ba rappel mi kesa la rappel moi bien ya mbote na ba fan nyonso ma volume ke na moi bien mbote na ba fan nyonso ba ngai ba na biso ba lova show nyonso mbote na ba linga Donza TV ba linga Donza TV mbote o za artiste Bouba de best boba ya groupe Swabala fondateur ya groupe Tapis Rouge groupe Tapis Rouge na Kinshasa to na Luanda ya kisasa petit na Luanda osaki pe awa kasi bino bato bo révolté papa na biso sia tout biso bato to longwa pas ya tout to no créer groupe Tapis Rouge bon o eza spécial miraye ça ndeko na biso ya mosi mama na biso ya na biso yo pe nane o sala biso na ba rappel pour ça la biso bien poto kota pe na beaucoup elikambo na biso mais rappeler biso mo relation yo na miraye ça ndenge ni banda pe ndenge ni continuaki na ndenge bokomaki pe na ngola pour esala moi balovashu moi bien pour auto somna vérité pe belé ba oyamba oya zaki na kin baba voice ne afanda na yete aliana yete amila na yete baba no lobaga ba bêtise mais yo mto fanda na rappeler biso no ndenge bandaki na miraye ça ti bokomaki na bangola poto kokota mama alikambo na biso. Bon, Mire, ça a grande sœur. On a sœur, on a coûté na Swabala. On a raté, c'est na Swabala parce que tout. On a sœur au Bayamangai. Et tout évolué na Bango. Tout ça, on a filmé belé. On a cassé avant de zingue banda. Ok. Tout ça, on a filmé groupe Swabala. Tout ça, on a une opportunité. On a bilor ami de banda. Tout ça, on a filmé belé. On a combien de poteaux, la location familiale, le maquilla, on a filmé belé tout ça là. Et comment on a cette année de Panzana. Toke Tapis Rouge na Dani bon on va tikali na Swabala Mire ça comme leader à Swabala et si ba 2005 ngana ko déplacer na ke Luanda après ba Mire ba yesa ba yeko région de na Luanda manenga ba Luanda talaka ser to vanda ba groupe moko to partager kitoko to soinate malgré ba séparation mais to savez quand même na bon terme. Na ndenge ba Luanda pe na yamba yesa to yamba ye bon on a accompagné bisira nyonso ezana na accompagner talaka nga za jaso bana za kuna ya za mpaya kotia na kotia ti yesa tikana na ngola
aza de kitoko abandaki kovivre ne bien abandaki korespirer vraiment bien asalaki mpe groupe ne kuna tushuk de miraesa Touchuk de Miraïsa. Touchuk de Miraïsa. Mes condoléances à Bactère, à Bactrice, à Ignoso, au Bazan à ça arrive bien. Donc, par après, Nandengana a congé mon bouquet na Kin, na Tiraki et Penakuna. Après, on a vu que Miraïsa a bandit malade. Si malade yango, Lelo, et Mimi en Aliwa. Colonel Luanda Tiki, qui s'associe à la comédie de Mobano, Fabano comme Naki. Non, ok, un mois. Ah, on sait qu'un mois pas mal. Ça veut dire maladie à Miraïsa, et c'est un démonté une année. Ça veut dire presque 2 semaines. Presque 2 semaines. Presque 2 semaines. Mobali ya Miraïsa wana babana na Kinshasa to banema mona Luanda. Bakutana na Luanda kutana na Kinshasa. Bakutana na Luanda. Bakutana na Luanda. Bakutana na Luanda. Le yesa pas na ba parcours avant. OK. Il pas na ba parcours na eto ba kokutana. Basali love. Basali love. C'est pas vraiment na yesa. Donc alinga ka penza yesa. OK. Yesa peut vraiment appeler ça coréen pa na ye. Azula parler a équipa parler kitoko. So kotanda ka yesa lui dit oui na côté na ko artiste. Distabiliser. OK. Donc bazala rapena bien. Stabilité ça qui na ngoya ya Luanda na Kinshasa ça qui différent. Je dis li pamboni ka kutana ngoya mbali na kutana ngona na Luanda. Bon, ba ma pombo za différent. Mbali azaki ya bato. Yes na nenga ba Kisasa. Azape na ba makambo na ye. Parce que ando ke jaba libanda ba nini ayaka bon. Anenge pe ba Luanda. Voilà ce que ça responsabilité mususi ya forme mususi ya libala. Et voilà ce que na yesa ya Luanda. On a mira yesa ya Luanda. John a appelé ça qui est mon activité artistique, ça peut être traité, vanda tika ti donc tema pas zaki na bolingo mbali na ye ayoka ki ombena lobaki na ye que parce que tu ba mira yesa bango baza ba grande sœur na biso o ba pesa so pe lengi ya kosala musala oyo. Ah oui hein. Tant on peut mobali apekisio musala oyo ayimo ataki ba intérêt na ye ajaki bon que non côté ba intérêt mobala mona ke zaki makasi mingi ke na kotika musala nga oyo eko lusunganga eko lesanga parce que bato bele babunga ki miraisa babunga ki penda alongwa ki penda na alongwa ki na scène et loko ne matanga oyo nde eko zongisa lisusu na actualité ya scène. Ah oui hein. Ah ouais. Parce qu'il y a qui bon temps de travailler sur ce. OK. Ça va bunga ki. Tout sur la mot vérité parce que toi ça va le vachou, toi ça va bonner à Donza TV vérité. Na quelque temps tant que ça ngolobi ba voice tamboli. Balobi mutu a ko ici mutu ya Miraïsa. Pour le loli beauté zole la artiste bazole là, et ça proche o alia kinaye, amela kinaye, afanda kinaye, ami intime. Koboma teka na nenge kete Miraïsa yaka na bomio no. Koboma teka mda chombeli na mutema to becho masasi boye. Donc yesa Jonae asala mo muke ko bima muke libanda. Bale mobile banane autricher, on autricher Miraïsa. On autricher Miraïsa. Malgré alingaki yesa. Malgré alingaki yesa. Parce que bino bozaki na Angola. Bino zaki na Luanda. Ah pena to solo là, to solo la vérité spéciale Miraïsa. Yebi ke awa ya nikoshi kalinga matoke na bosolo. Mobali na ye, po bidio yebi mobali na ye bien. Artiste. Yebi mobali na ye bien. Ça veut dire que tant mobali américain comme Malibanda bino pe na ngata Luanda boye baki yango. Bon, toutefois vraiment les Camerounais wana tout baki yango te. Alors mobali yesa abetaka déjà na mon vote. OK. Ça fait déjà 2 ou 3 ans bazala déjà ensemble de yebite. OK. Basala l'offre de bango ya kitweki. On a biso na yesa to yebate. Veut dire mon vote bimi le rendre to bimi bingi boy ba to ba boma ba mon vote pas bimi na makambo sala moninga mabe na lobi na yo veut dire asa criminel yesa ya vie ya Miraïsa eza mon vote to solango parce que to bombelo roté mon vote azaki pe artiste comédien le rôle la comédienne le rôle la Miraïsa. Oui mon vote artiste comédien to zaki le rôle auditoire moko na mon vote aza plus petit Miraïsa pire petit parce que tellement zaki mayele était na kata classe Miraïsa zaki mayele envier sikoyo mayele Miraïsa. Moni elo esa tsoka pas c'est ça que yesa akuta na moi journée moko boye. OK. Tara ba agi sa comme nango. OK. Apprécier chance yesa peut ça se retrouver. OK. Vraiment yesa peut ça coréen. OK. Et mon photo aza petit yesa oh yesa bana exemple so que no peut ça ba problème na ye. OK. Biso na mbena ngai boye, biso mbena ngai boye sans que ayeba ke. Sans que ayeba ke. Muto azo peut ça ba information wana. Jida na yo wana. Même la fille Jésus, j'étais pas venu pour me rebeller.
sikoyo secret ntango yeko reverser et mire ça comprendre que mbanda na ye bapesi bavoche moko oyo ezolakisa ke mbanda na ye oyo adumaka na mobali na ye eza movoto mire ça par là esika bandaki souci atie souci estomac tension cyclemati hôpital ekomi kuna hôpital azo reconnaître sous batute artiste Bouba so moto aza mabe yani que je nga soki moto aza mabe mo voto tanga kufeli mwana ayeki sasa na mobali ya Miraesa to bomba su babilo to mo to mibimisa siko vérité mo na théâtre surtout ça rabilo ki ya bomba to kufa ba carrière ebe babiso mo voto ta kufela mwana ba yeki sasa na mobali ya Miraesa te donc mimi mobali ya Miraesa wana na mo voto zala bona Luanda te mo voto yana kisasa mo voto yeki sasa ay matanga mwana ye mobali ya Miraesa to zanya na matanga na Luanda yes ya asali matanga après ko sa matanga te to zanya na matanga bokende matanga lo ba comité biso nde to organiser matanga biso ba comédien OK biso ba comédien etant que mo voto na ndeko na biso mona kufi le mwana biso ta kufi biso ba comédien to organiser matanga et mobali ya Yesa ayaki lokola nyosa ya na matanga ba bokilo semeki OK aina matanga apara prendre mon voto pour azonga Luanda il paraît que mon bala Yesa mdaka kozwaye na kini parce que papa yaki matanga mwana akini na kini parce que moi ça ici Luanda moi ça sur na téléphone papa ningo présenter matanga kuna sala inga bien mais ya kozwanga pa ba confirmer bien ki naza moi sina yo ya kozwanga na Kinshasa to zonga Luanda et ça bongo to bomba vérité te bon à peu près to ba arrive to ba ki kozwaye bien bakutanaki po mbala Yesa aza chauffeur ya grand car chauffeur à remorque bautaka Luanda kisasa mais talaka ba chauffeur ya remorque ya Luanda batushaka bien OK asala Luanda kin ya bomba batushaka bien et coïncidence qui complexe ka Luanda kin ne wana qui tamu bazonga ensemble donc mais bazalaka déjà bon toto betel sur ba 2 ans 3 ans c'est que bazalaka azapi ba telo ba pouvoir dadi kitambala ozaki ex-président na mobile ngo to le commune na 6 bon mwana décoré zate pour de ce temps aux de na Miraesa ou là na voto na nini pour so tali mon voto tali Miraesa espace zate biso ni bali mabe hein bon place on a des Blanchard à Gafaki OK biso nous to condamné Blanchard Blanchard sikoza au Gafaki il fallait lier ta musika biso to sepe na ngoti Miraesa net ngai ça za mona papa na ngai papa Blanchard bof Blanchard toyo kapena moto azala na yo penda papa yo solution biso ngopo yo ndem no sa na kata Luanda wana donc Blanchard place wana au Gafaki OK oyebi ke Yesa azali mwasi na yo oyo biso toyebaki oyo bato nyonso bayebaki oyo polingaki mingi okokoma tina niveau wana te oyibaka Yesa okendaka pa movoto tandis ke toyebaki movoto aza mwasi ya président Carlos yo mpe oyebaki ke movoto aza mwasi ya président Carlos tovandaka biso nyonso dans l'ensemble toliaka tomelaka oyaka mpe na ndaka movoto omonaka président Carlos comme mari mobali oyo azwi la movoto ndako mais en même temps ozoyiba Yesa en même temps ozoyiba Carlos osali gaffe moko ya makasi oyo biso baartiste tosepe nango te neti ngai nakotikala kosepelanga ata mokolo moko te lelo Yesa ake na sisa mabele mpona babolingo moko oyo ezanga na ntina oyo osali na nsima ya Yesa donc eza kitoko te donc nzambe asunga Yesa nzela na ye esifungama kaka nzambe azwa ye mais place nyonso oyo ozala mwasi nyonso oyo okozwa yebaki bandokanisaka ya Yesa teyebise ndeke mais Yesa ndobimela bango lobongoka bongo obimanga na bimandoki te mais abandokanisaka ya Yesa OK so abe ando bimba te talaka mukili ya ça t'a pas collé ta phrase wana pe buba lobaki donc ça veut dire que Blanchard place wana osali mabe et puis mon vote place wana osali mabe Yesa za yana yo ayaka na ndako na yo aliaka na ndako na yo amelaka na ndako na yo ayaka ko soumettre ba problème na bango na Blanchard mais au comment tina niveau nini yo ozwaka mobala Yesa bobimaka na ye yo pe longoli bilamba ye pa longoli bilamba tandis que so yebaki wana mobala Yesa eza kitoko te pasteur de la façon ba problème eza gafi ya makasi osali oyo lelo monde entier moto akosepela na yo aza te
moto sepeli mama salite moto nana kosepela na ye donc sepeli wana aza ti donc tala badegré ya bavoice oyo ebimi oyo chance mpe lomundi nasala biso oyo mpo tozala na batelefone na bakoni tozali na bafoni mais lo voice ke oyo lobi maloba no lobi message no lobi yango wana etikali toyebiki bavoice eza awa mpo tobi lelo mission eza vérité toyokisa bino bavoice tokotiela bino quelques personnes tobenga bango en direct na ngola mpo biso tosala te tobenga omandaka opoto te tobenga ngola lwanda précisément na place oyo matanga eza na bayeba oyo bakende deya na morgue oyo bokema ma hôpital mavoto komona etamboli mabe grande sœur na yo akoti mabele miraesa oyo asepelisaki bato mpe bato balingaki mais akufi na komono na munoko pasteur de la foi oyo bake biso bakomeli tolinganaka te oyo ifo tofanda tosambela makambo eza ya minene ta na ngola bolikoluka likambo ya boye alingi mobali ya camarade na ye pasteur de la foi na tosambisi biso ata tosali prière na motema na kobosa nango le seul et l'unique personne na kobosa na eza nzambe biso bata mokili te mpona nini kokanisela moningano mabe mpona nini konyokola artiste comédien na Kinshasa travaille na groupe nini ancien ya groupe ya papa biso Muyembe Gauche merci sikoyo bino boza na Luanda biso za na Kinshasa makambo kuni ezokende ndenge nini Ok, bon. Papa Nanga John, oza en direct une émission na biso ya spécial Miraesa. Oyezo le kana chaîne ya Donza TV. Moi na bino moko pe ya artiste comédienne. Ba to baza pour na ba vérité ya makambo parce que biso sœur Miraesa atika biso mo batan ebele. Bino ne bo fanda kina ye na kati ya Luanda kuna. Sosolisa biso ningo biche ba boche na morgue moko ya bien. Parce que azaki l'hôpital moko ya bien oyo eza na Angola otangeli biso kombo wana sosolisa biso parce que tozoyoka ba voice tozoyoka ba tone ba soloba yo ebika lelo Kinshasa ne comment internet comment biloba loba yo moto za si place na minute oyo kutu toyoki ki boza na réunion oui tozana tozana réunion ba bosali lisanga ya artiste comédien nyonso baza kuna na kata Luanda. Ok, pona kwa mbome. Ok. Ok. Bon. Sœur Miraesa Bela qui a sali combien de semaines en maladie? Dans la province na uti malange na komi pona makambongo. Ok. Na komaki lendi tango babengi nga bayebisina Miraesa obela ake oblige na lunga na province mpona ya na capital awa totala ndeni tokosala mpona basoin na ye ezalaki lendi nde nakomaki na Luanda ntango nakomi lendi na butu wana nabengi moko ya bacomédien tolaka na ye awa papa Carlos Masamba esali programme mpo tokutana mardi oyo ezalaki lobi toyeba ndenge nini tokokende kuna na Samaton esika botie na Samaton ok hôpital à Sanator hôpital à minene au l'état asali awa na Luanda ok donc eza basali yango sikoyo ok voilà ntango na tosololi na Carlos ok mardi na ntongo tokomi vers 16h vers 15h bayebisi biso ke état ya Miraesa eza vraiment critique batie na bombone donc il faut vraiment tobondela mingi ok nabengaki Carlos na bandeko mosusu tobengani mpona prière ndeko Carlos a publié même po tosala prière 16h et na 16h wana nde ntango mokondo nde na 16h wana e sa aza sumombete voilà mais koyeba liwo ya Miraesa ok obengi
abeli penza te. Ok. Che Guevara. Ok. Papa John. Ok, biso toza na moni façon nous expliquer biso eza malamu mingi. Ndenge toza on a kini moi de bandal mo eza na Kinshasa parce que tozo ka ba voice tozo ka ndenge zo tambola par rapport que ndenge ya na biso atiki biso. Soki comédien musaza noko pasenga poto ngito biso to découvrir la vérité. Pe soki bozu programme ke ebembeko ya ou bien ebembeko boko kunda ngoko na Angola. Ok. Ok, pourquoi passer? Ok. Ok. Ah. Ok. Ok. Ah, c'est bon. Barotika te, bakonzi biso barotika te, sermi ça qui musana na bien bango so barotika biso te. Eza malamu lokwa bino déclarer déjà kuna za étranger. OK. 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 OK, Papa John, on va passer un peu moninga mususu peto yokaye. Passer maréchal. Passer ngata maréchal sokeza. Merci beaucoup papa na espace au perception na minute au perception na rata Donza TV merci perception mutu moko poto continuer na biso émission poto kima na ngonga. OK na passer bino Mogondo. OK, la star Mogondo. Bonjour mauvais Mogondo, artiste. Veoza en direct na chaîne na biso Donza TV na émission spéciale Miraesa. Oyo koleka na chaîne ya leki na yo Donza. Oyo kanga mina ya Nico Shege. Oyo za cordon principal ya chaîne. Leki na yo artiste Jimmy Limbondo mutazana yo en ligne siko. Tozana posa toyeba ba réalité ni bozo lekela kuna na kati ya Luanda. Parce que batobe ba okimi pe ba tumuke mauvais Mogondo. Kimi ba tumuke. Ouais, ve. Aha. Ve matza ma volume na okuna na téléphone. Le bama makasi. OK. Allô, Ve Mogondo. Moi, place si vous avez connexion à Binozo, craché moi mouké. Audio bon, maman, to solo, na posé moi quelques questions, Ve. OK. Ve oyebi Miraesa, na ma photo bazalaki ndenge nini. Barimer ebimi awa, Barimer awa na Kinshasa, yo za mota TV Barimer awa moyen te que ma photo a sali grande sœur na coup d'état
abotoli grande sœur na mobali na souci mobali ne mira esa tiki biso ça veut dire ah na tisa to kangi déjà mon photo criminel ba kangi mon photo motu mabe o asali ndeko nia mwasi mabe na mboka papa ya ve eza solo kuna po biso to sasko direct na mogondo l'artiste o azali pena kata Luanda ozala kata kinité confirmer biso soki eza vrai ou faux. Ozo cracher mon âme. Allô? Ve ozo o liboso krasaki o liboso o krasaki bandela mon âme. OK. Cela veut dire que c'est mais c'est faux. Allô? Parce que yo ningo lobi bisi biso awake mon photo ça qui pire sœur ya mira esa mira ça qui pire grande sœur ya mon photo ko ça le lo wana te ya ezapena bongo ya bongo donc pose ngona bandenge te mo kibeli na ezapona ya motre no ya. Ok, merci parce que les zones de Bikana interprétation bato mokili le quoi yo confirmer biso que mon photo asala ki na eloko wana te yo pose en direct na minute poza na réunion bo lukane nini ya ko s'organiser pour na matanga ya ndekono ya mwasi mira esa pena bongo mais na otaki to solo na ba bongo ba ekisinga ki ba mo ba na réunion lelo ba major. OK. Le major azana kin donc je crois que ba o bazawana ba bunda vraiment mélodie ezalaki na ponte noire mais iya mira esa ezana Luanda gouvernement ou ba chef o bazakuna faut pas ça la effort président de la République to le président de la République na mama de message ezo comment ministre ya culture batsale la biso effort wana babengisa kor ya mira esa eya na Congo balela ye na Kenya balela ye na ndenge ya malamu mais biso beto okende na ambassade délégation ça déjà awa et l'ambassade ya Congo na Angola awa. OK. Mira esa ata étranger asa angolais. OK, merci. Donc il faut merci mon vieux Mogondo na ta opesa kibiso na Donza TV na balovashu bayoka wape mwa kala ba mona kala me yani coach za posa no po ya mwa kin bobeta tamo ba plan po zongit bokanga mika kuna ve boko muwela biso ka bosonga kebembe oh tolonga makasho la kino boy kisasa ono kanga mina chorisho na oya Mexico te omonikin na oya nga Mexico te mukana vraiment na sala musala na awa pe avurenga nenge kini sakuranga après toya la biso toya ezambo na soto boya moto toya. OK, merci mauvais boss kutu boss il a dit à lobby que yaka yabi yaka ko meleza la kin ve yaka awa asala mama na espace na kati ya commune na bino bolinga mingi veut dire boss il a dit ça na bi bon pas de souci mauvais merci na nengo pesi so message et ça libiso bien tozo continuer mission pour talara émission qui m'a na ngonga. Merci mauvais Mogondo artiste. Merci. Pardon papa. OK. OK. C'est bon mauvais. Merci Nabalovachou, merci la grande dame Moninga Baïvazoa Donza. Bon séjour na kata kamba kaningeza la ranamo. Artiste Bouba.
Oh, c'est spécial Miraïs. Parce que appel au Tozui, il y a une mission mon côté sur moi. Et ça, l'artiste est comédien parce que la minute où on va faire ensemble dans la réunion. Qui fait John, qui Mongondomètre. Ok, Mongondomètre. Bango va y baser dans le gouvernement Nabiso. Quand on est tout ça qui est fort, il y a que l'on les bébés na Ngambo ya Brazzaville comme ça na Kinshasa. Papa Fati, maman Yabana, Atika Bisote, la première dame, Asunga et Bembepe Longwa et ya. To soli no yo awa. Oyebisi na ba bonné à l'ova ya Donza TV que pire ser na ye asali ya na mabe. Mais toyoki mugondo artiste ba oyo suko na minute oyo za na Kinshasa ba on ba zape ensemble. Ne ba uluka moye ba kende na ambassade pe ne ba uluka moye ke ya ko kende suna morgue ba uluka ne ko mbomeye. Bango mugondo bina biso petite sœur na ye asali grande sœur ne mabete. Oh nyoso bino boyebisi biso ah oh nyoso toyoka eza ya lokuta. C'est faux. C'est faux? C'est faux. Olivier John le quoi c'est une organisation. OK. Alors on va soigner. OK. Pour y dans une organisation. OK. Comprends? Mais Mugondo peut on peut mettre avec John. OK. Donc ça veut dire que bon dans l'organisation. On va soigner pour image ça va bien. OK. Et ce qui que mon vote a sali yes ça m'a bêté. A ça la voice, bien ça la vidéo. Nga sona yebiki na sali mabete likambo bi pona kombo na ngai na oleka na TV na olobaki non qui m'a pété OK vous comprenez mais tant à garder silence à le cater parce qu'il y a des ça pas d'où vous comprenez donc il y a ça a kufi na souci à mobali na ye oyo mo vote azwa ki c'est ça c'est clair ve mugondo ngaza na Londa te muto za na Londa artiste Boubaye OP abanana mira et ça même groupe tia ke pas pauvre daddy ba kepa ngola ba kutani na ye mais le que mon vote mutasani ne connaît mabe ve mugondo to bomba la vérité te na Kinshasa tozo kufa ba biko kufa ngama motema TV ata bino bo sa l'organisation bo bimisa mutu mabe so mutasa mabe bo bimisa sa mabe ya bongo et yo hôtel melande vérité parce que yo boyite mami ça zaki yo o sala le romo bo le rôle au protéger mutu mabe mo photo mutu na ngai OK yesa mutu na ngai mo photo mutu na ngai mais souci na zaki mo photo na bima oyo mutu sa kufi yesa kufi ata to bombi yango ndenge nini bon sikoyo to récupérer sur yesa msula mon photo so ko bi likambote bima ça l'émission ça la voice par rapport ngai étant que un artiste et comédien journaliste ya Donza TV ya bilengi nankata ngola na zape na batu na mandaka na batu na poto na batu Hervé Ngandu ya bangando mais mon amour ngola artiste et puis comédien à ça la surprise ma téléphone na ba voice ma mbozo le kana ngola nous sommes ba surprise belé ah yani ko chege bolimbisi mo la minute na yo parce que to komi ko yoka ba contradictoire comme ebele to tela bango voice bayoka voice bayoki appel en direct na yo mom to sa présent na nga awa parce que appel mogo na biso ke asali mabete mais yo mom to sa si place obike asali ndeko na ye ya mwasi mabe souci wana ne matisi ser ba secret ne matisi ser ba tension ne me misère parce que ce que ça sort abela ki makasi bangala katise Kinshasa zonga j'enfirme ya comprendre mais tellement ça qui a souci pe ngamoni tala la ba age na bango no mobali mobwe akiparation na yo soin ya bana soin ya ndaku soin ya nini ba botolo yeka bongo pe na mutu olia ko melaka na ye vedima mbo bana bible muto bomoka za rapeme na yo ngano to yoka no voice oyo ça va voice pona nini kokanisela moningano mabe pona nini konyokola moto atamtaanela posa olubande onara oluba nalingi susu mamba olubaluba te po wana posaka na luba ata binono ata binono ko nalobi mokoto ngai emeka kasi moto nalinga mibala bato to mibala balinga so ayo kenda kosala 4 jours mobala mira na matadi yokangi telefone yakangi telefone aza mobala nyama aza mobala motu te aza mobala moninga te yo uta Kinshasa to toyebi kozala Kinshasa olongo Kinshasa toyebi ke bolongo Kinshasa kabla sa azwi yo ozoya okoma matadi telefone no elekaka te eleka te bato bakomi kokiete bazoyeba te position eza te tobe
tobenga yo eleka te tobenga place eleka te après 4 jours oyo obenganga te oza na Luanda okomi baplace yo tikola yo koma na ndako na kuti yo baplace okokisa biloko na na voiture na ye natuni yo mama telefone boye te yo te po banda boluma 4 jours boye te ni na nani eleka te ya baplace oyo te tobanda kotela bakabande nini ekanga mutuka. Merci. Ah, somme même aussi sa voice. Mon vote ça qui 4 jours na matadi. Na mobali ya Miraïs. Mon vote kangi téléphone. Mobali ya Miraïs pas kangi téléphone. Est-ce que wana ngam na lobby? Parce que mon vote barak yo ya mambala batute. Po ba bimisi ndeko na nga ya mwasi oyo. Yemda linga mbala batu. Mais est-ce que vous avez taqué mon vote? Bazaki conversation yena mon vote. Donc ça veut dire que eux ont mémé. Ma mémé. Et même Baïka, il n'y a pas d'artiste. Vous voyez, maman aimé. Ok. Alors, et ma mémé na mon vote, c'est pas master. Ok. Moi conflit mo entre bango. Ba bimisa ni ba vérité. Bimisa ni ba vérité. Yangoni ma mémé a bois qui vérité au don. Yé ma mémé accusé bien de mon vote. Accusé ga ya linga ba la battu. Ça veut dire muto batinga za muta source. Pour moi natanga été pour comme likambo ya. Ta fonction de en Angola ils ont tambla déjà parce que aimé azali na posa yesa azwa information. OK. Azali na numéro na été. OK. Amekaki un peu ko panza. Franchement la petit na ye po ba comme cela yesa. OK. Alors toi ba comme c'est l'information et yango nde sikoyo. Ba voice o esali ke même mami reste na liwa yango souci nango parce que ba voice vrai yango. Voice vrai yango. Pourtant on misa boule ke 4 jours à téléphone mbaine les gars quitté. Atali ma photo 4 jours les gars quitté. Je basaki na matadi tant mbaine ki nozobanga mami tukana ye ba container mo ngene ko zona matadi. Po ni ko sala ndebo na mwasi. Siko yo oza mwasi na yete. Bo sala 4 jours na matadi. Nini bo sala 4 jours pourquoi? Ope mobile ni mobile ma photo ko mo photo 4 jours téléphone les caractères. Est-ce que tant bazonga basaki na charge té. Tant bazonga ki SMI ra esa ke tozana na mbaine 4 jours na matadi. Yango na matadi ko courir la raté. Po to sala na mabebo. Et pourquoi ba kanga téléphone? Pourquoi téléphone pour ani? Mon fait mon gondo to bomba vérité TV. Na lingaro mingi a fait beaucoup de respect. Place vérité ça to la vérité. Babi to tia bosso na lokuta te lokuta na bosolo te to tia ne bosso na bosolo lokuta na lokuta. Parce que vos vrai yango yo. Merci. To ke na bino semeno mobimba na kata donza TV to solango penda. Vite bataki tout rozo to memela bino. Ba vérité nous sommes rozo to memela parce que nazana ba numéro ya baye ba simbi organisation ya matanga na Luanda kuna. Mauvais mogondo merci. Nathan on peut ça kibiso. Mauvais John merci. On lobi nanga Nathan kamuna R nyonso pour na ba vérité to benga yo. Maman yo pe ba vérité te bimisa ba voice. Ma vote ya contradiction ba voice za lokuta. Mauvais mogondo na obenga yo lobby to la suite émission te ba vérité ya voice oyo na appel na bino. Merci na ba bonne nyonso balingaka Donza TV. Merci na ba balingaka noko na bango Jimmy Limbondo. À toi si de bokanga los les boss. Il faut ça la il y a Nico Chek international il faut ça invité dans Gaza Pemeni merci na espace loupé manabiso il y a le boss il a dit mobala mwindo mobala taille oya pesing espace pesing ko lia pesing ko mela babi balova sho ana zakimia bumbo ya na babi bumbu muta se pesa bumbu ezara boss il a dit espace bata espace loupé mba ya fani sa bato mabe ate soko mekia la police na ko okei taka il a dit amisa raté pati mamo bakangio. Merci mon vieux na minute pesa ngai na kati ya Donza TV. Merci na ba vérité to yeko yebalelo. Sikoyo na moni on dirait moi osiliki muke. Parce que moni ki bandeko oya yo lira na bango bomba vérité. Mais pesa bango ka mbote bisa bango ke yo bomba no vérité te. Okufa ko solo. Chaque fois caméra baza liboso na nga na ba vérité. Te ko bomba ngote. Parce que yes ça si to perdre to tcha to kundaye en zonga asuste. Ba ko ina okuna te. Non mto ina ngazat. Ngala za nzambeti. Ah OK. Baina Nzambete. Kamena ye bana Nzambe bainarete. Merci. Nzambe nde badola kaye. Naza ko encourager ba organisation nyonso o batikali kuna na Angola. Papa John vient na Mugondo c'est comme maréchal Mobutu Kuwendo. Ici ko Zali président Carlos Massamba afande RK Madoda Irben Kazeza. Bino nyonso boza kuna nenete. Enani pardon internet. Mami internet sika bozali donc nayebi ke mayala mosolo pe boza kuna bosala ba organisation pour na enterrement Tito Sake Tito d'Angola nayebi ke idée bozui OK na ambassade c'est bon
bokende ambassade bino nyonso au grand complet moto atikala te bobangela babiliete na bino te bobangela eloko te bino nyonso bokende ambassade bokende kosadresse epai ya ambassadeur na biso ya RDC d'Angola ke toza na posa corps ebima Congo aotyamina loboko mais bobosana te botouche le biso Pablo Kine le grand déclarant à Luanda botouche le biso Pablo Kine botouche le biso Gédéon Mercedes Iboula. On a pas prêtre à Luanda. Bon toucher Gédéon Mercedes Iboula, bon toucher les sous Vienne Abisso ya Pembe, Daniel Lutumba, moi na pasteur Lutumba, bon toucher sous Yebako Sunga Bisso, Pokore Longwa, sans oublier bon s'associer na Kaza Kunka Pedro ya Papa Kula. On de baby corps nenge Longwa kuna e abakoto. Bisso pe koto nyons to sala, organiser sala. Na bando pesa bino vraiment d'information na pesi mbote mingi na artiste na biso autre luta na bango la bazara awa na pesi mbote na Étoile Kingombe na pesi mbote na Sila Doré na pesi mbote na Mama Lomboto na pesi mbote na Ibuba leader Ibuba na pesi mbote na Mavi apala na pesi mbote na batu nyonso balingaka buba de bese na pesi mbote na Mama Seseseko Nati Wumba esika ozali mbote na yo esika ozali staff lufu mubima na bakita kosi mbote na bino Nico Chege ya mbote donc merci yaza asia de saï yaza na bangona biso to pesio merci donza mo pesio merci baby donza o azana kamba pesio pe merci ni tozana yo yeba ke semaine ngana toza penda semaine ezali solo penda ya omoni ngana semaine eza ya cha ciao li solo ya marti li solo ya ngana yo ngano to kangami boye to siti matange ko leka to pesa bango penda ndi makambo ndenge ekindi ya ngona penza comprendre ba saper ba kangama kina fere ba saki makambo bien ngape na kangami na yo to sa makambo bien na makambo matanga yo so evolution so leka nga ba Luanda bo andozo te ngano penza to lobi to za la longo mususu andozo to yo ka suite loko oh to ngano to za nango merci tozali ya Nico Chege totali sa manoki na kamba côté maman so pema côté so sombelo côté azo somba maita zolia azola lo fele donza ya biso Maman Mirachou, il y a biso ya katimini respect. Il faut zalaka zalaka. Ya Nico Chege respect. Il faut zalaka zalaka. Na bana nyoso ya Nico bana mwindu bana taille. Bazora taille tata na bango. Ah bien président. Bino songi songi. Bino bato bozara nini? Don zeza nango. Non, nazalaki bena en plein. Don zeza nango. Toza wana Jimmy Limbondo ya bino. Grâce yoba ya bayoba. Maman na splendeur. Il faut zalaka zalaka. Ya Nico Chege. Semaine to kon spécial Miraïsa. Mère Miraïsa. Musalo salaki ko bundela yo. Musalo salaki ko bundela yo. Merci l'espace na biso toujours Lupemba et boss il a dit. Si de bokanga losse. Quinquellerie ici va la vie. Mayemba ya ba mayemba ve. Oui biselanga si de bokanga position ki ndeni. Ya Nico Chege. Montara to ke nanongo. Montréal na biso international. Ya Nico Chege memanga na kamba. Kirigiju.